il y a un poison. Yo mon honnête, yo bi combien de poison ka bandana longwa côté wana batindi na tefuni yango dans na na libumo. Ba on comprendre que tu peux kufa tende nzoka faka kufa depuis kala. Combien de poisons on a ndena otambola nango bo. Ba tu bo oh. C'est que ko ya tete na ngiringi place akiwa na nzoka na ozonga ndaku na lali na lamongi pe lisos. Na komi na kanda ya oboma batu kena sengeli oliwa okufi le bande ba yo sengela mutu liwa ndeni parce que mon déjà des arbres pour sengela mutu liwa faut za membre de famille na ye yo nzambe yo kaka yo moko yo ka batu mususu te ko ça va un problème te déjà na la kiyo pour mulunge pe na ebité déjà na la kiyo d'accord merci beaucoup na komi na kanda ya osengela batu liwa pour mon puissance nanga batu ba continuer. Bah, joyeux anniversaire na moko ya balanga nzembo ya mboka, chanteuse par excellence, Jack Love Monse. Naebi ke un jour liboso nde kaka na senga na nzambe naebi ke na ozala na yo po kote kuna ba osalelo na mwa kokoso yebela langwa na yo bina na yo me na ndenge ya maele kwa Jack Love Monse nzamba zala na yo. Vous êtes bel et bien sur cleboa.com, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Jolicia Sompi, la poupée Barbie de la presse en ligne, autrement dit la remontada de cleboa.com. Tongi bino mingi, ba gros bisous place Bozali, partout bolandi la émission Oyo, to sa bino ba gros bisous. Merci na batino so continuer toujours à s'abonner à cleboa.com, pe bazo aimer, bazo partager, surtout ba commentaire na bino et so sala biso bien. Peu importe, genre, nous commentaire, et bien sûr, tout c'est pour la langue. Je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant dire un grand merci à celui qu'on appelle de la nation, Tonton Banda, qui est mon boss. Merci papa, merci à Pichu Mangaya, boss lady. Merci à Herman Apo, le garçon slim, sans oublier celui qu'on appelle Berger Junior. En tout cas, pour aujourd'hui, on va aller recevoir pour vous celui qu'on appelle Paka Lingomba, Charlie Paka, parmi musicien sans micro, leader sans podium. Bonsoir Paka. Bonsoir Jolicia. Boni, charisme. Nangola Nzambe naza bien. Nazo continuer nano kozala na espérance pour Nzambe azotika ngana na pema. C'est bon Paka, sans tout bande émission na biso na plus opé ça va mbote na ba internet nous so bazolanda biso de partout. Bon, bambote na ba oya ngai ndenge yo po pesi na ba o balandaka chaîne na bino pona komi na mwa ba méfiance na ngo pona ba comportement na bino mususu ya ba confrère na bino bozo e ba ko éduquer bango te yango moni moi kandeza na leki liboso ya micro na yo po oza moko ya bandeko na ngai ya basi na lingaka mingi yango mwana wite kobenga na bwakaka mabe yango na mekoleka mais franchement ezouta na cœur nazosepela eso mingi te na mosala na bino nakomomona ndenge boengage bato bazoya mpo baboma site na bino bambote ebele na balandi nyonso ya Lingomba Paka bao balingaka mwa elobeli ya ralenti oyo balingaka mwa sagesse o na bimisaka de partout oyo kokuta bino na États-Unis d'Amérique il y a mosuto za 12 heures na bon na Angola là mosuto za même heure bambote na bino nyonso tout bonjour bonsoir partout bo landanga Lingomba Paka molobeli ya réalité à vie. D'accord.
D'accord, merci beaucoup Mpaka pour ma réponse. Là, je fais mes gros bisous à ceux qu'on appelle Jolie Atala en chair et annonce, sans oublier celle qu'on appelle Hercule. Ben voit tout, moi à Londres, il y a Tongo. Mpaka. Ouais. Avant de ma démission, on a pu souhaiter joyeux anniversaire. Ouais. Mon artiste Nabiso, Madame la chanteuse Jack Love Monse. Joyeux anniversaire na Lifanto Oyangai Kevin. 15 ans déjà, âge na yo ekoli, na ebi ke okomi koya déjà puberté, okomi ko kita déjà ko kenela aussi là. Ba joyeux anniversaire na yo fils Maël Kaka. J'ai à jonglage, exemple j'ai ozo pesa makambo. Yeba ko umela nango. Merci l'encadrement au ya mère na Géraldine Suika. Ba joyeux anniversaire na moko ya balanga nzembo ya mboka. Chanteuse par excellence. Jack Love Monse na ebi ke un jour liboso ndeka na senga na nzambe na ebi ke na ozala na yo poko te kuna ba osalelo na mwa kokoso yebela langwa na yo bina na yo mais na ndenge ya maele kwa Jack Love Monse nzamba azala na yo na ebi te soki ba 28 ans soki âge nini mais maele. Thank you. D'accord, merci. On va bien profiter de souhaiter joyeux anniversaire dans le bateau Yanga. Joyeux anniversaire à le pharaon noir Edi Emo Mongoï. Joyeux anniversaire à Rachel Mukuna. Joyeux anniversaire à Madame Peniel Samba. Joyeux anniversaire. Et bon, on souhaite Arkelité. Oh, joyeux anniversaire à Penabo Sanaki Arnaqué. Arnakoula Motomoyembi. Joyeux anniversaire à Nayo. Ça va pas me la bien sur place Mozali. Pakalingomba Boni New Style. New Style place toza awa to oyebile mususu onizim ndiye yo yebile mususu kolekanga tant toza awa yo yebi pourquoi naza awa bon naye apona koyeba ko décorer na bilongi ya bana mai na papier tombo mona bango bomona ndenge ni ben na bango zo pesa na boy na sala bibile mususu mona kuna bokati ya ona opesi la kaka ba omona le bande togo ça sali pib makas kota ozipe a bouger kuna et comme amana po na e pa onezim po na affiche déjà affiche ezo représenter onezim le lenge bo omona lango boye bague contact tout bo luka boye ba omona ngalingo mbapa koto bo mona Jolicia au même abino pa onezim studio, il y a photo, reportage, nyon surtout mariage, magamu nyon surtout boye ba ndenge nini boye ba solo là auprès à Jolicia Ongai. Bon ba reportage ezate ozoze la photo, tozoze la film na bino ba monter et comme ça là un mois. Auto ba comme lokangote. Ba silisi reportage lobi na tongo tipo ngezo siloté à mariage. Déjà ba yo déranger pour ba remettre yo. Makamunyo surtout na ndenge sengeli. Bon, nangai lingomba paka na ibisabi non New Style eza déjà c'est pour bientôt le 29. Nouveau single Nabino trop c'est trop ezozala sur le marché. Na ebi ke ba grand et BLP ba obimisa la même date wana mais logo les dates o eza choisi par l'esprit toza na choité to mego bunda kaka. Na esprit to bimisa ngoka na ba grand na ba tutu o ba ciblé date wana le 29 pour to bimisa biso mo te to bimisa na ba grand to ebi ke ba grand baza déjà bato ba Teresa na mo bien Teresa mabeka le pa bato boya na comédie musicale place au musique yango mo ya propre il faut ça là. Donc, merci beaucoup Ngomba pour la réponse. Bétiapson du solo. Et single Eguma. Eguma générique, il y a un moment où les autres manières sont pas morts. Non, Eguma non générique, il y a un moment pour générique Ngesili. Bah, mélomane, il y a la bonne musique, baza trop soifé à Yoka. Pour Bayoka, déjà, bah, tout trop. Mais bah, comme il a posé à Yoka, New Style. New Style, ils ont ensemble, les musiciens, Oyo, déjà, bon, mon bango. Et
pas il y a ba leader mosusu ouais mais bazui tozui chance ko tangolo et pas nzambe ya kokokisa ba esprit na biso poto sangana eza facilité et on mona bato baloba nini bako panzana soki baloba ko panzana eza po ko sangana yango nde eyaka na kopanzana soki ezalaki ke produit ya ngai moko paka na esprit na ngai na recruter bato baloba jamais kopanzana comprendre baloba bato balongwe auto groupe panzani ya langage wana mais ya kopanzana na biso bato bazela yango par rapport ya kozanga koyokana bayebi ke na moto akobando ya na ba kingai et surtout si tu es non leader à groupe tu es bien de muto sana par mais leader si na muto tu es non bon déjà eza na ba question na yo oyo to le kana répondant déjà na bi oyo eza structure ya sika leader a ozalate mais et ozala structuré il aura un président, il aura un chef d'orchestre quand Nengezala. Mais c'est pour ça qu'il déjà vote ou bien? Bon, Rosala n'a voté, au moins qui pouvoir, on mérite. Vous comprenez? Les moussous par rapport à l'engagement où yozo assumé, n'est total à gâter. Topé sango ambulance, n'est total à gâter. Topé sango konzardo. Avantage les années. Moto akomema biso nyonso tu mpona kokokisa rêve na biso nde motu tokotyapwa tozolukabola te ke soki okomi leader non okoki kozala leader mais représentant kaka ya groupe motema mabe ozala te toyebi ke soki 2000 ekoki malgré ki leadership mais tokabola yango exact moto akopesa biso confiance neni moto akopesa biso confiance soki azomona ke représentant ou bien moto azo s'engager dans compte ya groupe ba otunati nani responsable Jolicia ba ebike coûte que coûte et ya na buto ya na moyi nini sala ba ebike to ko s'engager pas Jolicia yé moto o rembourser tout yé moto signer ki yé moto sala ki boy kenda bon au lieu so batuni awa nani o biso nyonso te moto obanga awabandola na bino nyonso ndeni nzoka bino nyonso bo simba wi maboko ale bo simbi na biki bo banjo koma bo banjo signer non groupe bolongola na no esprit o bino boya nango ya songi non en fait c'est ça songi parce que tu as remarqué que non des orchestre sika normalement il faut que ça na leader donc le biki leader ezate oui te yokana no na kata na te le biki leader azate te yoka pardon le biki président ko ça jusque là depuis que nous travaillons dans banque oui nani ngo vraiment so sentir qu'on mérite place à président te ngai te na wolo bango awa te wona la ba secret na ngai mais quand bom dia to yoka to yeba ko mi na bomba yango yoka ngo ka jour ko bima yango des important oyeba ngo mbala moko pe ezala yo surprise pour luka sous micro etambola bongo yo nga bongo nga via micro te nalingaka yo otambola osala musala no o chasser ba information pour pesa ngo bato bulono yango wana yo ngozala stationné ka palais. D'accord, merci beaucoup. Merci Nabasunior Sobazo. Continue toujours Kolandabi Sobo comprendre que tout ça n'a pas Kalingomba. Ancêtre vivant. Ancêtre vivant. Oui, le seul et l'unique ancêtre vivant. Ok, musicien sans micro, leader sans podium. Donc, bele zanango paka. Tobetano ma solo, tu dis que new style les arts mouvement mucho basika. Mais lo comment comme si biso zaki new style est humilité. Car vous avez un problème où tu côté. Tout monaki l'être moko ezaki à suspension il y a pas d'achat. Oui. Du coup tout monde il va faut c'est tamboli lisusu que non pas d'achat à sengi à bengaki jack le bien préféré zongane na ndaku nae. Ouais. C'était dit à quoi? Kabo bocho bandaka nte bokomo kabala lisusu. Te moni yo ye lisuka na okabwana. On eza ko sangisi. Te omoni toza ba grand. Ouais, toza ba responsable. Tant to lobi to sangana. Ça veut dire Moutunda Kendaka n'a parlé à Fanny à Rolo Bapete, Boti que l'on a autant Nameka, co-raisonner, ce qui vraiment n'a qu'au ensemble Nabino. Ouais. Ndé au monde Moutou Moro Bakitos à l'ensemble. Vous comprenez? Ce qui Moutou Moro pas Fanny Abi, Namoni, les sous-sundés, na yakiwa, nabo esquisenga esprit, n'a vraiment.
et moi le gars là na que kufa habité à se sauver na ye azonga ne côté wala mais aza mokolo ba bonne chance pas d'aché aza grand artiste un grand guitariste mais du moins au moni il faut zonga place déjà boyambi tant ozozonga boyambi na yo ezala bien bayamba yo to ndire bazo bundisa nde pakapo a toko prouver ye toko récupérer bato au moins so babi toko prouver ye tozo récupérer bato c'est que ça utilité bazo bundisa nde moto moko boye pour ba récupérer yo le moso ba osala le côté malheureusement pas nanga koyeba kotala ba image mosusu ba vidéo mosusu elekaka na otala na obi leader a groupe wana lobi ngai nasalaki recrutement te mpo nayeba eke bato balongwe baza importante na obi nzambe moto akomona ondika afandi na bato mayele nzoka ye ofanda nde na bato balataka kaka veste na cravate mais motu ya koyeba kofandisa bwania eza te yo olobi ke bato wana baza importante bazongi kutu nyonso te mais motu moko kaka nde azongi pas d'aché mais namoni bacaméra na batv na bavideo ebele rep esali mpe plein elamusi na orchestre mpo orchestre ekufaka bato bakoti mpe ebele koleka nabi seke koloba kaka ya koloba baza importante eza ya signe d'orgueil mais nzoka moto aye kolamusa lisusu orchestre yango mpo ezonga eza kaka pas d'aché je crois bien po yokanga pas d'aché epa na ngai na bandaki kosala mosala oyo na leta na nzambe il faut kaka soutenir nga nazwaki kaka frère nanga lokola aza handicap natali ka soki na abandonné ye eza mabe il faut na protéger ye le type handicap ato simbai na ye na nzoto boye bato baoleka baotalaka mais ye déjà aza handicapé aza déjà faible aza moto akobrutalize te c'est que kuna place akeba yeba ndenge nini bakoprotéger ye mpo banda new style ebanda moto alie mbongo ya new style eza pas d'aché moto new style ebokoli eza pas d'aché moto new style efuteli ndako eza pas d'aché donc opesa biso baraison nini esangi epa d'aché bon pas d'aché epa na ye moko bon nga nayeba eke aza suspendi mpo abandaki koinfluence mpe bamusicien mosusu kolongwa seke azali dala bula longwa avant bino oui c'est que azalaki na boule mpo tozwa efuite tosuspendre ye toye komonaka après alongwe c'est que ezalaki boule po soki ezalaki kaka suspension nde elongolo enga ezala si vite bongo te babonne chance place azali siko nangi nayeba abandaki koinfluence bato mosusu bato wana nde bayaki kofunda ye chaque fois azosolola na gires nde tofai na oboye baosolola azointoxike gires ye azoyeba te na tshombo na ye ndenge azosolola gires azoenregistre gires azotindelanga mpe bamessage vie namoni moto apa dasho ndenge ebebi ve pas d'achat ebisinga kakenda osimba kisi ya porte-monnaie magique na bi mais comment moto aza na talent aza na boulot un guitariste mais mosala na yo nde kopesa yo mosala ebandaka mbala moko te boye efuluki ozwi mbongo ozwi nini non peut-être akanisaki nde bolakaki bango na debi ke non place tokende moto abenga moto te ke o bakopesa o nini makambo nini osimba miziki na ebimi te miziki osimba miziki oyo tozosala miziki oyo tozosala ekosimba nayebisaki ye mpe padashi nabi kende po ayaki pa na ngai ayebisi nga vie tala boye namoni nangi nazonga nabi mais oui oza grand soki olobi ozonga bonne chance zonga bango nde baomona ngo ndire extra place ya zongi babengi bakamera nzoka na biso nayebi ke te yo il faut zonga mais kende kuna s'attendre ke na orécupérer o lisusu po kuna eloko eza te c'est suspect alors kuna eloko eza te ndeni succès oyo biso tokosala tokobosana te oza deja na kati ya stati nde tokomaka
que pas d'achat. On n'ima jamais souffrance na yo. Tant que on a kuna ba okomi konyo kwa malisu net ya liboso. Toko zongi soka ko ya po place no eza. Mais est-ce qu'on dit besoin new style na so moko la muki su tongo mo mise mo ba ke. New style et kufato ya lisu ko tuna ngaka kana répondre yo. New style. Non parce que on doit se rappeler que Erto bandaki pe to bando tuna kaka oh non new style to za bien to live to la muki pas d'achat. Mais oui. Dès to lobi na tuni question. Na bisko suko to la yesu to la muki to mo mise mo so. New style et kufate. Ah ezala kaka na to mo ezaka. Omoni ngai o naza so nazaki lokwa ba leader mususu na koko lokota mutu nde balobaka na lokoti mwana moko bo Nathalie aza na tana ayuti na epaite na bimisi Kinshasa pe komotanga komboni soki Fabien ayebani pe monde entier siko moni ba leader oyo ya mike oyo ozomona lelo akomi na besoin à récupérer pour yebi ke pa na yemo ko bota jamais mbuma etela bato pe ba changoka bazwa pe mabanga ba bambango ya okokate ya do saila ne mbuma bato po ebakisa poa po yemo ko pa na yeza nature que jamais nga na ko faso mama ngabo ene na zaboye Beaucoup un rôle qui est suivi par net new style nous sommes nos autres travailleurs new style yo kanga moi na zo travailler c'est une collaboration c'est une collaboration oui mais bato belé au boza basaka ndé moko bandene bandelo bike bazaka ka bato ba utaki mais yo kanga jolicia est-ce que vous comprenez nga na za leader te nazo ebiso déjà bien mais nazo na pouvoir ya ko osaka pouvoir zo konza bato mais oui yo kanga yi nazo na pouvoir ya ko zwa mutu que atale kino moko boso ngo découvrir ngo pouvoir ngo lukata le kino moko ya famille ayebanate ba yebiete na quartier ayemba na ba douche ayemba te pa Moïse mbiete ayemba te pa masa na biso bonganga bonzambe te mutu na yo ayemba ta kuna te mais ngai nazo yebiso yela ngai omona ndenga okoma célèbre na mboka oyo trop sympa te moni makambo soko zo sala ngo yebi yango il faut taka na confiance te ki tosi wana eza o nzamba senga biso tozala eza nango na ndika moso te po ki tosi ndem te oboti sombuma o yozo linga e pa na ngai koloba ke souci ou société problème. Ce qu'on est là, on comprend. Tu sais, Erto aime bien l'émission, on encouragé pas d'acheter place à qui, mais où tu le appelles le mot le big et non malgré que Guyana, à ta soit zongi, beaucoup aimé kaka. Mais pourquoi interview belé pas d'achat au salle, zolo va vraiment bien. Bon, moni moto soka zongi paille pour bayamba. Pas na bango. Te et paille. So pour bayamba bien. Il faut avoir un langage flatté. Vous comprenez? Le langage où il flatter patron. Pour patron, na bango pe place ya zongeli. Alingara makambo lokuta mingi na ba flatterie. C'est que des mambo pe bando ça kuna lo. Yango moni ngana e banda aussi ba vraiment te pour na âge naza na ta ko flatter te. Musala na ngane ko flatter yo. Musala nanga. Nde o bando tombo la chombo na yo. Na tongo lobi te faut na benga gare wana faut na benga vie wana faut na benga petit wana musala nanga nde bando flatter ngana la mugana tongo boye na bandi beloge musala pasi bongo nde na bandi na fuka melina nzambe prêtre des prêtres allez na longo pa nzambe na bando bondelo so muta mokili pona zwa lipa vomi na faze mokate na nzamba mona ke moto afaze mokate po boko sacrifier oyo ngana pesa ye. D'accord, merci beaucoup Paka. Nous sentir que ma moto est là, mingi lobami. Générique à mingi teto c'est là. On va dire le 29. Le 29 octobre. Paka zela posé na. Ce que ça dit que album, et ça single bon ça. Ouais, des génériques na nzembo moko. Ouais, et bimi. Oui. Ce que ça ba musicien des ala ne bi que ba musicien de bozana système na so bo bisi single soit to bisi album faut que pesa ba kolo ba série. Ce que c'est que new style pesa ba série ko pesa ba na.
Nandeni ba grand. Ba grand. Bon, moni toza na album te. Ata single, non? Toza na single. Eza kana vraiment obligation te. Ba mikolo o ngana ko viser bazar na ko pesa ba CD mais nandimi pété. Ba ngo déjà baza ba millionnaire, baza da bato baza na bala, soki ba oluka ba yoka il faut ba le na édition. Basomba œuvre auto ba na ba chaîne YouTube na biso New Style au comprendre TV ba télécharger pour ba yoka boulot nineza au monde orchestre eza boy ba to belé batala ngo na ba leader belé batala ngo ba comment yoka posa nini ba longwa na ba orchestre na bango ba yaka ka ba fana na New Style mbala moko na nini New Style, ils ont bêta bien, ils ont la talentueux collègue. Voilà, ils ont le bas, non, bah, ils ont le makambote, à part de Konabiso, pas d'achat de Nazongi, Naza na meilleur accompagnateur, na au pas d'achat ebik à l'équipe. Vous comprenez? Même na moto bagage intellectuel de mystérieux. Vous comprenez? Ayebi na ko bêta, na ko gratter. Même ouais ayebi mystérieux, même il est messie ayebi mystérieux. Écoute le messie a bon dit trop par rapport au comportement négatif. Est-ce que nous pouvons collaborer dans moto air moko boye moto et bouger on dirait CNPP yango boyaki ko collaborer na ye naza na basiste aza danger te mais soko beta na ba grand tout ba hôtel qui ah junior ba ça beta bien et on dit ça là qui va grand balou na ba place ba ça ba mais naza na ba talentueux naza na groupe attention na che awa attention che au moins est-ce que bien normalement faut ba yo kabino ba apprécier bino mais bazo zela biso koyo kabiso na bazo zela biso koyo kabiso na album mais koyo kabiso dia na ba rap na ba nini toza grand nyo sauté ba ya rap mais yango anat ba oyo ba ozela ba yoka générique ba yoka single oyo kobima ba s'attendre que to beti bien koleka bato ebele nyonso to bazo beta. D'accord, merci beaucoup Paka. Un mot pour la famille pour Pamtoto, pour ça va bijou na yé segment polémique na internet. Bon, na évité ba bijou ngo na dans l'état té, na dans épreuve té, na monika ka po biso pe mboka na biso ko manger des baise. Des mon na yo. Baise, bijou et bungi et salibo oui. Abungisi aluka leta ebandeni akosala banquête récupérer mais na oyo nakoki koyeba eza ke nameko aider il faut oluka nanu moto ayaki na copie ya production wana mpona kokende mboko bauti biloko ebunga po plan ebandaka na ebandeli soki ezalaki plan monte seke motu nano ayaki na copie nde motu il faut kosaisir ye problème sur la région à Bamoto mais to bungi sarabilo comment était garçon mon père mwindo boy ya mwindo boy azala ko ndire atala ko ndire bilo ko mo bon ya mwindo na mone na poto azo yenga na poto ça va vidéo belé boy rebiete pakaloba nazo lukana ye ba image ya garçon go bien parce que moto to ebike azaki ya mwindo azaki atala Cécile au scram ba kombo bongo garçon côté ozo éviter de kotanga comme garçon wana pe na monaka seri mo le kaka asengaka balingala facile on dirait ba ibaka ba polo ba kotizele ba polo pa bande connaît muso poto po moyibi akotaka na ndako nekuto ya ba polo asaka matanga ebele et bon, il fallait des bijoux, ceux qui n'ont pas bijoux na polo. N'a pas de la mingi. Mouta polo, elle est là la mingi. Bon, mouta bijoux. C'est bon, merci beaucoup pour tes réponses. Un mot pour Félix, soit c'est quoi? Oh, tu as beaucoup dit ça. Mon quoi, musicien. Ma sincère condoléance na monstre. Mais monstre, il y a un jeune frère Nino Rosa, na bango ba featuring. Qui a aussi featuring Moro Boye. Banda Bobimisa, et ça n'a pas na 25 vies. Ils ont abouti na nini ba featuring a bongo même on a moto no zaki nango ya mandambo Paka
Nous voici déjà à la fin de notre émission. Mot de la fin par rapport à l'émission, la salutation, la toujours sur Talayo. Bon, et puis au PSB sur le programme il y a New Style. New Style, toza chaque jeudi chez Béni les Visionnaires, toza wana ba o tout balingara New Style ba ya kokuta biso chez Béni les Visionnaires. Sayo à côté il y a maison d'accueil, il y a Kimbangiste. Toza wana partir à 16h New Style a répété on a orchestre moko pauvre na miso abatu mais munene na miso nzambe. Boya wana boya koyoka kaka musique ba note na ba sol na ba ré na ba do o ebeta magana ba groupe tout ya monde yango biso pe tozo kanga kaka pona batu to balingaka dingomba paka en centre vivant bo meko limbisanga so ina lobby mabe na ebi ka les messieurs makambune déjà na chango boye ba journaliste ka batu bayaka New Style eza orchestre o bo pesa ngo confiance kaka bosambela rapona biso boyeba kosola na bana mai makambo bien yo leader o lio sala album na yo to sala générique no to bimisa plan no zo mon on dirait il faut na bando bundisa paka yo koka paka te ozana besoin ni o récupérer nani pozwa nani o yo kosalele nini po batu tout ba uti kuna inutile oluko bando corrompre bango po ekosala eloko te Jolicia yo wana yebiso namoni administrateur ya groupe na bino wana azui parole na misu ya bato azo reprocher artiste et musicien na micro ketalanga kutu na linga na yoki pasi na bi na yoki pasi na lobi bato bazo moi nazo lukana tika bango ta na vie balia kata moi ba bikrokoto mais pour ça na ti bazo lukaka na bomeloko po conduite na bango ezaka bien te obomonde ni ndi kutobanda mais na kozwa bato tu wana bagoya yo ba base pa no bazo longa bazo zonga yo zo bango omoni un marionnette alongwa kaka bongo yeba te moto yo bapesi yo place a kolala okoka kofanda bien te eloko nano elekaka motu omoni soko otambola na moi okomona bato ebele bazandu bongo lo victoire ozwa kaka espoir à vie mais ntango bato babandi okauka place okomprendre ke place otya moto eza important atolie te mais so oza na place no akolala pongi ekipaka mokate te eyaka kaka parapesa bambote tokomi na suka nga napesaka bambote te oyebi ke biso toliaka na mabanga kasi mabanga te toliaka nango te mbote soki nangi napesa bambote bien fo napesaka Dr Kinkani le patron Patrick Ebinda Chuchu Maître Debord Stomi Akafolek Motema Emerode Unasis Mère Prince bambote ozo compter nazo compter parce que on pesa mbote na mutu moko sko mutu moko te liaison na pesa mbote wana eza lokola balandi bana na ye nazo kita na bango nyonso d'accord soki ezalaki mbote omoni papier wana nde eza bongo ya pembe bato batya yango kuna bakomi minene di papier merci beaucoup déjà la fin de l'émission Jolicia omoni so na bina bando bwaka bato na ndenge abelaki te so na bi na banda vraiment kobwaka bato oza ndeko na nga mwasi so na bina bando bwaka bato nayebani koleka bato ebele nga sko ntango badosala mambo papier wana nazonga no papier bebe namona na bajeune fille moko minene boye baleka na batv na ba confrère no muso na moni bango bato sa bemisho bango bato batambola na pa bango kuno bakozwa na kapo ya munene bache wana de bakoma bakombo baliaka na ngo wa mutu aza atuka yo ndo fukola guerre ngate ngana mesana na makambo d'abord parce que on a remarqué déjà on ozo clasher ce mutu oti parce que ozo ngana fongwela kuna tengela ko bakombo neti lo ba kia munene wana sera na munene artiste mo munene kesi ndoka ndi mutu azala na habitude bato minene lokola ba kombo tangi wana baze bele ba bibi foka bongo yo kasi bibi foka bongo bato ba mal forme bongo bazaka aza ye moko baza ebele ya kosakana te
na bandola kiso bango bato ya minene bongo nano mwana moko komona esu na komona olanda le mese ye pas azalaka monene bongo te bazwa mpe baforme bakoma lokola mibali yo yebi bango te concert no mosusu yo ozoyeba no bango te nani Sarah nga na maîtrisaka bango bien te ozoyeba bango nde ozoyeba ozotikela nga te nazoluka yo nde otangela nga bakombo confirmé so confirmé na c'est que ye nga na maîtrisaka bango bien te makambo akoliaka na makambo oyo ezalaka mingi te yo moto banda osala liste avant to banda osemission osali mama liste yango ochombo na ngai eza liste d'accord pesa bango te bon bato balingako mingi liaison na yo osopesa bango na lotisi longi na suki wana grand frère propre bambote na place ozali les douaniers nayebi ke elanta on aura problématique tout le monde a une lente on aura problématique au créer pas problème ndenge na ngola bona ya ne lente yo stinde ke ndobe mo ndenge nga nazo kenda ngola yo so kenda ngola mais kasi mais webi new style ke ezo kenda ngola nga siko na lobaka ndenge nga na okenda ngola leader ndenge nga na okenda ngola boye na new style na oya ne lente au mona kunzardo ina moi Tucson, ambulance na moi nini po canal nango to bimisa baka na moi douane na ndenga espoir bien ba cité lotis elongi eza nango nzambe azala na biso bobundisa paka bolexata na bino bientôt trop c'est trop ba auto rekite na ba soliste na makambo tuna azwa na fruit na otala gaga orchestre on a mal nutrition on a mingi parce que ça va se congoler kabozo zongela kawana okebo zongela kawana osabo ngana ozongela logo te nga new style nde makambo d'accord merci beaucoup nous voici déjà à la fin de notre émission là c'était Pakalingomba ancêtre vivant mutozo lukaba kombo makasi puis na plateau azoke kana robakisa ni musoso anezani eloko ocholo bana non ancêtre vivant te lo mo ocholo ba okena wangola nazo kena new style na oya elanta ouais mutu na elanta yeda elanta na ebite na te kasi lo ba po ba jija na bino elanta OK merci à tout le monde bon continuez toujours pour s'abonner à cleboa.com merci à Herman Lampo garçon slim merci à Pichumanga ya boss lady merci à toute l'équipe de Cleboa merci à merci à Onésima ba tonton na biso ba tantine biso bozana biso merci en tout cas akoya makasi na onika ketu ngai na yela kona baketi ngana za makasi na konika na ba sous-vêtements boye biteke bana mibali ebele asukola changer bilamba mais abandeli mulunge ka ya kati wa na ziki ozika tendeni oza soin muke yokotaka ketch eza eloko emonanaka eza soin oyo emonanaka bato ebele bazalaka makasi nango ebongo bakaleson eloko erefesaka moto olati kaleson pembe lelo lobi ifo bwaka yango te nga kaleson pembe tobokaka me eza pembe kaka etoboki pembe eza pasi merci toyoki topese conseil bomeka kobenda nde matoi tobende matoi tobendi yo matoi bobendaka ye baforme ya babibi te nga soki nazwili ekande eza mabe nga na kokosengela moto liwa yo prophète me ndenge yo ozomona yango ndenge bacomédie naza na je suis un éli de Dieu nakolaboraka na nzambe nzambe asala bato nyonso tu na mokili forme moko te eza na temps mosusu oyo azwaka vraiment temps ya kolekisaka yabi moto na osala ye ebongo omonaka teke moto mosusu obimi koka yokasi nzambe asalaki lokola akomolemba na ye yango ntango okomi kota makolo nzambe alembaki obimi koka o motu mabe eza baforme wana oyo ntango nzambe aosalola mosu alembaki. Merci beaucoup Paratoyoki to comme na suka émission na biso na komi na kanda ya oboma batu ke na sengeli oliwa okufi
Et le bande bien oui aussi il a mutu liwandeni parce que mon déjà des arbres pour ça il a mutu liwa faut ça membre de famille na ye yo nzambe yoka ka yo moko yoka batu mususu te ko ça va là un problème déjà dans la kio pour mulunge pe na habiter dans la kio. D'accord. Merci beaucoup. Na komi na kanda ya osengela batu liwa pour mon puissance nanga. Batu ba continuer yo mo mona ke nga ria na poison yo mona honnête yo bi combien de poison ka bandana longwa côté wana batindi na tefuni yango za na ope na libumo ba o comprendre que tu peux kufa tende ne nzoka faka kufa depuis kala combien de poison ona ndena otambola nango bo batu ko bo c'est que ko ya tete na ngiringi place akiwa na nzoka na ozonga ndaku na lali na lamungi pe lisusu. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, vos abonnés. On vous aime beaucoup. Bisous. Restez branchés.